Eh ben, alors, bomonaki message oyo Jael Show akomaki na Facebook na ye ntango makambo ezoleka ya Karine Mokonzi. Nakanisa bomonaki yango. Eh ben, alors, moto akomaki message wana eza Jael te. Jael te moto akomaki yango. Jael mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko tangu makambo yo ya Karine Mokonzi na Yvette Kalombo ezorenye na page ya Jael Show akomaki. Avant yango akomaki susu na JE. Ponga na salelaki ye émission aza na boloko. Alors bandeko bomonaki message oyo akomaki sikoyo. Alobi matanga eseli sikoyo azongi. Bon, soki penza azongi tokomona ye na kati ya site na ye a image na YouTube na ye. Mais bomoni ete pona nini? Parce que Jael te mutakomaki makambo yo eza na Facebook na ye. D'avance, Facebook oya Jael Show na oya les amis de Jael Show. Batu basalelaka yango ezali Prince Matador leki ya Jael Show. Nana nyoyo na mwasi na ye. Bandeko Jael Show foko yeba ye même na media asalaka eloko ye mokote. Azwaka pe initiative ye mokote. Donc azwaka même pas idée ye moko. Soki tembe botuna bato tu bazala na équipe nationale. Boloba mbala nyonso Jael Show abima na image ezalaki idée ya nani. Même na ba télé show na ye soki botuni ezalaki idée ya nani. Nani mutabanda ya lelo Jael Fosala. Boko yoka Jael mukolo moko te azwa idée na initiative. Bo comprendre. Alors pourquoi bayaki kokoma na Facebook ya Jael Show? Parce que Facebook ya Jael Show mutasale la kango Prince Matador. Bazaneti biro na ye. Bango mutu basalaka tout po kombo ya Jael ebungate. Po Prince Matador yemoko ayembaka bobo sanate. Nakanisa banda Jael akendaki apart mangungu na ye na YouTube na ye pe na Facebook eloko nini Jael abimiseli biso. Nzembo wana eza ya yete. Ezali Prince Matador mutayembi me batiango na cadre ya Jael. Po etekama na ba Congolais. Tango bako komparango na Karine. Bo comprendre non? Bon. Soki na ye po na ye bisabino Jael tisikoyo aza ya kubunga. Donc c'est possible azakaka ndenge na lobaki yako kangama. Oui. Yako kangama po Jael po boyebaki Jael azali fwa bima na image. Même pas na photo ndenge bozomona ba photo mususu wana. Ba photo mususu wana ata ba postango sikoyo ezakaka ba photo asalaki mikolo yo kaka tozako mona ye. Po soki tomoni ye lelo tango apemaka asalaka makambo mususu azalaka pe na image mususu alataka pe perruque mususu. Alors Jael Show po bomona ye fwa bimakaka na image. Soka bimite azakaka na makambo nga na lobaki. Boloko. Oui. Po soki mutakomi na Facebook ezayete. Bandeko, boyeba Jael Show banda abimela biso azalaka kaka lukuta. Amelisa biso soyi na makambo mapango.
tozalaki sir tokomona na batele réalité ndenge mir ezotongwama asala bemission mobimba ndenge basombaka mabanga na basaki ya sima yazotonga deja mais tomona ata terango te ndenge Yvette Okapi alakisi biso terrain bon ye pene alakisi te alakisi oyo bazoteka bango tu ndenge moko kaka. Alors Géalisho lokuta na lokuta patika biso na posa sikoyo biso tu tozalaki témoin ayeli biso makambo ya film alakisi biso ba tournage mbala moko abungi kaka mokolo oyo film eninga kobima film mpe boluka yango na internet bokomona ebimi te ti sikoyo eza te nga nazoluka film yango na Netflix ezomonana te na beti yango na film ba sud africain ezomonana te. Alors bandeko bozonga na émission oyo nasalaki oyo nalobaki ke Géalisho fo azala ya kokangama donc eza kaka meme likambo. Mais soki bomoni na Facebook ya Géalisho baposte loko yeba kaka po baya kobakisa biso lokuta to baya kosala neti Géalisho azali po bolanda bien depuis janvier ou bien février Géel atikala koposte loko te tangu nga kaka nasali émission kiasa na lubwaku mbala moko na jiyango aposte likambo na Facebook na ye or que eza Prince Matador to le mwasi na ye po mwasi ya Prince Matador bomonaka na YouTube ya Géalisho soki kamere peli soka bando loba donc avant kamere pela mutasalaka makambo tu Prince mwasi ya Prince Matador bo comprendre Prince Matador yakendeke musala mwasi ne azalaka na Géalisho donc asalaka chaque vidéo obomonaka ya Géalisho mwasi ya Prince Matador azalaka wana et puis avant basala ayebisaka ye ba idée pe soko asali faute na sima akorijaka ye donc Prince Matador na mwasi na ye bango muto bazalaka na première ligne ya kosimba makambo na image ya Géalisho donc bakota na lukuta ya Géalisho yango Géalisho yete mutu apostaki message ba Yvette Okapi ba poste ba photo na ye na ba Facebook na bango bakanisi réellement Géel ye mutu apostaki bon to sala boy makambo zako nginda Géalisho aye ko poste siko parmi bango tu ko banana Yvette Okapi okei na bato tu o baza na ngambu o baza contre Karine nani sa sololi na Géalisho na telefone botu na bango oyo nyonso ayebi ke mutu asololi na Géel na telefone banda makambo ebandaki atombola musapi bazate mikolo soka bengi bobanga na bino te aza na prison kuna pe babengaka baza na droit ou bien na mwa moko telefone ya 10 minutes to ya 15 minutes akoki ne kobenga mutu moko mais akolinga bebisa telefone na ya 1 mois te na bino akobenga mbala moko mwasi ya Prince Matador to Prince Matador po ba mama na bango akobanga ata bazalaka bien. Alors Géalisho ndenga zawana azana ye ya kobima te na message akomi nini akomi ke matanga esili donc matanga oya mobali ya champagne overdose siko tosala boye soki matanga ya champagne esili siko ya zongi na kanisa eloko ya liboso akozongela musala kako bisika tikaki biso bino ata bino bandeko bokanisa bien soki Géel mikolo yo abungaki mpona bakokoso moko boye nsima na matanga ya mobali ya ndeko na ye champagne ndenge atikaki biso alors elingi koloba boye elingi koloba Géel bisika za fo sikoyo asalela biso émission fo abima parce que alobi sikoyo azongi soki azongi akobanda kaka na YouTube mpo na YouTube na ye aprometa biso ke awa azongi akokata lisusu te
azaki na problème ya zemi na kobota sikoyo aza en forme banzele belé efungwami akomi na bato ebele. Alors bandeko ata boza na place na ye mutu oyo YouTube na ye azongi akomi actrice ya cinéma mbongo bakofuta ye akosomba mapangu na njili teme na Mofleri Gombe na ma campagne akosomba ngo pe kaka mbala moko babando pese mbote ndenge bapesaka bafali ipupa. Alors muta bongo oyo azwi chance bongo koleka loterie ya kokende États-Unis na ndimite ata bino moko akobunga voire même soki baza na matanga ata yo ndeko ozolanda nga soki oza na place ya GL Show YouTube noko mokende okomi na barelation bien bakomi otindelo bacode filme ezobima okozwa mbongo okosomba lupango meme ndeko nakufeli mutu na ndimi te okopema 3 mois ya matanga nakosi na ndimi te. Alors soki GL Show apemaki parce que aza te apemi te me bapemisi ye fo koluka nde GL Show na lubwaku po eloko kaka oyo tokokosalela GL Show hypothèse eza kaka lubwaku soki kutu na équipe nationale azala ne lukuta makasi boye te bandeko lukuta ya GL totiaka yango ka te po azalaki na équipe nationale mais lelo soki botali bokomona banda abimaki na image na YouTube kobanda paya cousine na ye par alliance Gloria Olangi ti tango une équipe nationale makambo to loba to mona yango clair lelo lokuta na lokuta en plus lokuta ya munene kabamba kata ya lokuta mais lelo oyo aza na Afrique du Sud aye kotia biso sikoyo somo na histoire oyo ataku tutobanda kotia tembe mais modèle azolobela na modèle azakolakisa foto loba kaka turoyo eza penza lokuta te mais bon lokola eza lokuta te mais pourquoi akobunga mapango ezoteka makaka na Mofleri na Gombe ezoteka makaka ti sikoyo na Ngaliema. Alors Netflix pe sikoyo eza kaka na likolo eza kaka top bato bazolanda ngo na ndenge osakana te sur et certain soki film GL ekoti kuna akozwa ba million mais pourquoi akobunga sikoyo ekokomela biso azongi po matanga esilaki mais akomi na Facebook mpo na nini amonani na video te po ntango akomona na video na site na ye ekotila ye mpe na mbongo alobi bon mikolo nabungaki tozalaki na matanga fa lobela ngo po ata lobeli te bato tu bayebi ke akufelaki beau-frère epuis bato bayebi yango sikoyo ye mokolo beau-frère mais fo ya koloba surtout lokola asali matanga ya 3 mois oyo mutu moko tasala matanga ya 3 mois mais asali yango asali matanga asali 40 jours abakise susu ba jour mususu. Alors il faut ya koloba mazoya te parce que Jaël azali libre te azali quelque part ya kokangama hypothèse mususu eza te bandeko soki bino bozana idée mususu bolobi soki pe botie tembe bomeki kotuna mutu nyonso oyo Jaël asololaka na ye aloba soki Jaël bengi ye to bino botia défi bokende na numéro oyo eza na Facebook ya Jaël bobenga soki bokozwa Jaël bomeka kobenga soki mpe bozwi Jaël te bozwi Prince Matador to mwasa Prince Matador boyebisa ye apase bino Jaël ou bien bosololaka mokie makambo ya Jaël bokomona bino moko ekozala compliqué. Bon nasukisi na ngai awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc on a ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc on a ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc on a ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.